balakisi ngai yo babriki yango mais naye komona ke avant tobanda fondation inachevé wana ta lere tokokoma na niveau likolo oyo tosala yango toitire oyo tosa toitire voilà tokoza mayele omoni ndako fo obanda fondation na babrike ya sika voilà na se mabele azala na efficace voilà azala na efficace po ndako nazwa na besoin fo esa ata 3 niveaux. 3 niveaux. Bon, le quoi yo ça 3 niveaux. Na continent na ça le bonus à niveau moko. Tu vas jouer la ngaya ou vraiment papa moi. Moi ni maçon con. Oh ko fait maçon con nga. Nga bena maçon con na o ba yimba kana ba musicien maçon con nga ye. Banda kala mutu ezoko tungisa majanga. Na tunga jalo ndoko malobi na ngabi papa. Po yende mutu mwana kazi na ngai. Bazaza. Adamu mbali. Mwa mubali. Na shilinga na fiote diwo. Ba mote balobi ke noko foza na ndako moko efficace. Oui. Luka pe maçon efficace. Maçon con. Ba brique pe efficace. Moninga na ifanta biloko be na ki maçonnerie. Bon. Ke mona ba tune ba comment ça ba terrasse wana ba caniveau. Ba caniveau. Ngam na banda kusala ba caniveau. Ngam na sala schéma. Atane ozo mwa sorti mutu ezo si ate. Kwa so ba pesa nga sorti mutu wana. Nanga na sa ngopenda na ndenge ya C. Sorti mouton mais ya mouton. OK, c'est bon vraiment. Ada ba simé belé. Siko to sa ndenge nini pona. Yo lobi ba brique za muketi. Ba brique ko eza insuffisant. Ndaku to tunga ko photo ko espace onyo surtout. Tokokata makemba. Mandenga muyombe na lingi makemba mingi mais d'abord c'est la maison. Na kotika atali kemba mona chambre. Na tonga anda mwesili me dikemba mo tika na chambre. Et là ça que tout ni muyombe za. Muyombe za kao. Asaka. En tout cas c'est bon. Donc quand tu yende mutabota ka bien. Yeah, wambali. Ata mwambali. Ya za mwabota ka bien. Chaque ngwa, chaque nini na baza ka pena ba soso na ngai okosa. Na chambre pe ko kotila nga mwa sika ba soso. Pas niti. Na utilo. Voilà, pona linga kana zaka na bango tumo. Ba sola ka bien. Ba soso na sala sima. Ndako ezali lazi. Ndako feza lazi. Lazi. Ozo calculer. Te na dotala yo pwana mesure. Ngai. Na dotala c'est mamba moko pour la na bana kokota. Voilà. OK. Pesa mkongo. Na pesa mkongo. Uzamwa mnene. Il faut na porte moko ya entrée. Na porte ya sortie. Voilà. Oui, ça schéma. Voilà. Fenêtre, vous allez. Voilà. Oyo, Costra. Voilà. Costra, pas écoute Bangungi. Bangungi, voilà. Faut pas ça, on a pas fait bando côté. Mais ça va bien bisoter à vivre ndenge. Faut Bangungi baza. Oh, Bangungi baza iti. Voilà. Garde-robe ndio tie pona bincheck wa. Kokotonga pe garde-robe. Hein? Garde-robe. C'est garde-robe de Ouzala. Na quoi hein? OK, c'est très garde-robe. C'est très gentil, vraiment na moni nanga. Na sali le véranda. Dans la plan. Véranda. Si tu prends la clôture. Dikemba hapo vile Ouzala. Oui, oyatikala. 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 Oyo. Ye akuzala na chambre. Ya uzana na chambre hein? Auzala na kati kuna na chambre. Na chambre. Po ba yeba kenda kwa muyomba. Na otiko le pesi mo so mbule zo beta. Etama. Voilà. Ils ça la bien. Faut lukatono po ba maye ndenge ba maye koma ko kende. Eza ba binga ngo puis perdu. Puis perdu. Okotika moi vide. Moi maye côté la kayo. Voilà. Surtout kota mbeto Là to lalaka. Faut na faire le puis perdu. Na sali na fondement. Fondement après na sali glacière. Ndako za bien. Na kumona bo ndako c'est très propre. Pas on a otia pointi. Porte le pan. Et faut na tiamo pointi na te filage autour à mur. Ya mur voilà. Te filage na broderie na double ponte. Na double ponte. Double ponte aux na sa porte. Na porte. Double ponte na broderie. OK, c'est bon. Tellement na kumona kaka boy vraiment donc. Et belle étoile. Belle étoile.
problème ça. Ba brique yo yango to ko machina. Mais il faut vite fait en tout cas naza président. Té papa ça calme. Tout ndenge na moni bo mutema déjà comme nga moto. Ça calme pesa ma confiance na ko abiser yo. Vraiment. Na pas ninga bato ba abisa kanga. Na ko abiser yo. Ouais, là bato ba pianga confiance. Na zo elo côté. Mais oyo ndenge lobi ko abiser ngai. Oh, uzana mbwa? Naza na chien. On te pose une place en bois. Mais na bousse ni ndako mbwa. Faut ça ndako en bois. Yaka na tala ni. Ya za mesam. Yaka. Kokoma kuna pas maçon. Mais faut na tala yendenga ça. Kokoma azala bana kokoma te. Moni na zi marché. Ona tutunga ndako moko boy. Yona zo na benda kabino matoi petit faut boyi ba kamusala. Hein? Moni ngati ba kofi bazo yimba nga ba nzembo wana maçon ko. Ils apprennent ni natunga bandeko Oza yuka maçon côté maçon. Maçon ko. Le gars tu connais balabala bazali. Oh, yoko yima bola. Oh. Petit. Nini yango? Hein? Problème. National wala na marche. Asa wa Chez Zara. Quoi? Oh, tout pas bonni là, ingénieur. Ingénieur. Aujourd'hui pas. Travaillez, prenez de la peine, c'est le faux qui m'a quéré moi. Na beta libanga pote na chua moso. Na moto kinayo de ojiri kuta. Waka na gwara ka bibi oh. Yo yamba, la vie est belle babo. La vie est belle. Oh, la vie est belle. Voilà. C'est tout les filles. La vie. Ah, moto nangai. Moto nanga beta. Ah, tu beta. Ah, beta 10 hein. Beta 10 hein. Oui, birobi. Livreuse salama kilobi non. Maman Titi Zola. Moi c'est un colonel. A sombi 5000 briques. Il y a dit, un moment dans un canapé qui est là, lolo. Faut que tu forces, tu mets tata. Ata 500 sacs yo bokoka. 500 sacs. Et mon roide ko dimo. Oh, nani mo yo mela ka mkisite. Ngana mela kisite. Oh, ngana mela. Ngado moninga ya wa tine na komi ko na tikalo mela takisi. Ngai na ngai. Epeti na ngai. Yaka moyaka. Ngai na mela kampwa na sala dani sable. Bibi dani sable ya Tramako. Na kalche 1. Peti na ngai. Dani sable. Oh, kalche 1. Sans vous goûter. Sans vous. Dani sable peti na ngai. Dani sable. Ala tiela ilibayati. Nagama tona tiela ilibayati. Na tsoma maele ka sepa dani sable. Ye mtu alila tsanga kulamba. Selu na sima. Yesi ko nde emma. Ye na epo ye moni ya tena jini ye tebe na. Wana isali compagnon. Isali compagnon nene isali na ba. Caminho. Hein? Compagnie. Compagnon. C'est. Ah, yo me la chama oui. Ni. Ubinga exeng ko na za usala babi. Kwa za ulamba zelo. Yo so mona mota lamba zelo. Mais biso to lamba zelo. Quelle chimie. Mukolo msusu mulieli ko yangu kama tabi. Nani ye molele Ani ye wala ni peti na ngai. Basi bataku sala babiriki ya. Wa peti na ngai. Natangisa ye. Yo lemba. Mwana mpambe. Mwana mpamba ndongo mona te wana mwana moke. Ngama tona pesa eteti dili wana tia ko moto makasi ya ngai na forma ebo. Tiba olole na assemblée wana zolo ba je na koloba. Wala biloko na ngama tona pesa. Ya sori kaidi yo mbungesa. Uzali muntu akala. Ngama muntu akala. Bon kengo ngama tona mema ina senate. Bakati. Kengo badon. Tikusala boy. Oh. Ngai. Oh kengo ngai. Nangam na pesa ai ma to abeta ga pa na sena ngai.
ezali ni mabunda kutu nde ngai mpe susu bango nyonso ngai te na barelation nde ozomona ngai na barelation ebele mais ya sexuel te ngai ya bana ngai ezalaka ntango ya bakamikatu ntango ya bakisenga Olivier Kamitatu kasi nga mutu nasala yuza upinga Olivier Kamitatu Olivier Kamitatu na bakisenga nyonso bon ngurudiaka na mema ina mokongo yesolo ya mongulu ka moko ndako wana atonga na babriki na ngai te oyo ezalaka na nini na salon wana na kote ya longkwenga ndako pas même une semaine ozotonga esa sali ba fissure baloba te babriki ngosombela kaba babriki nasumbaka mama ouais batu wa bakilia ntinanga bangi babriki ya moto babriki ya lelo ya sika mama ese babriki ezalaka mabe soki mibali na bino babetaka babriki oto bino voilà papa omoni makambo yo ozolukela nga nasali nini papa nasumba babriki ayo te yosomba babriki pa basi osumbaka te osombaka okosumba na briki ndenge nasumbaka babriki awa na mbongo monoko na yo moni basi batongaka mboka yo kosombelanga briki ya vraiment yango ndeko evumeli te basi si batonga mboka te biso bachinois po ewumela te mama te biso bachinois po ewumela te kakabu ofinga biso basi batongaka mboka te oyo kosomba babriki mpe basi vraimen ezalaka siko ndako na ngai yango wana esali fisi na assemblée nationale wana ayali mwasi te Janine Mabundo azodirige bayo batondisani na mabunda banani Janine Mabunda aliakomaka bino bobeta briki bino bobeta briki tobeta briki te mpo na nini papa nayebisi yo ndako na ngai ozokende makala nayebisi yo kosombelanga babriki epai ya basi eske basi batongaka mboka babriki mibali bazobeta babriki yango na fale ndako eza makasi eza différent bango si batonga mboka yango wana esali bafisiri tala salaka constat moni mbula so ezobeta so moni mbula ya basi ewumelaka mbula mibale ekatalaka noki biloko ya basi nde ewumelaka kolela ya mwasi ewumelaka kolela ya mobali ezala mokuse mobali moto abetaka pri mpona ndako ezala makasi papa eske yo somona mwasi atongi mboka papa mwasi atongaka mboka te osiko bango bazobetelanga briki ndako papa mwana moto na ngai tika ye yonda mtoko simba alobi na yongana yele na betesta